soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki kanga Moïb. 2019 année ya réclamation. Ba politicien ba réclamer nini? Nous avons gagné. Je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour nani ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population bamama bakolela mama ndunda tozosala koto bokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokanzi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga baba minganda kunanga wana tozolala na libanza na bana bankoko nanga iwana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix Abalobaki peuple congolais a réclamé. Pas travailler, c'est intolérable, monsieur. Intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave. Intolérable. Président Félix, tu as changement. Oye, ce qu'on m'a cambo, année, il y a réclamation. Bande de Kobakola. Les Chinois, les Libanais, les Bana Félix. Les pendant 11 ans, sous-traitance, un coup, photoboy, sous-traitance. Félix Tshisekedi, avec beaucoup d'honneur, que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka. Salaire et à Malungé, zate transport, alors que 1000 francs. Donc, votaki Papa Chichi. Papa Chichi, wana, akali sama papa ne adobaki. Bote na bana nyonso ya magasi to komi wapi na ef savino toujours ngai epenge fufanga na lamuka kapona musala mavana sala nyonso o esengeli ezala na grâce ya Allah na opesa salamu alaikum na ba musulman nyonso ba cher nyonso o batiaka epenge fufanga na duwa sala ka bien pe na ba cher nyonso o bazobenga pona kotuna pona mosali na bino mwana mboka Eliezer Tambwi kimia ya ala eza na kati na ye ngai o abino natambolaki na bakomine o esengeli pona kotuna mutuna obe moko bolingi net na ministre ya justice babimisila bino nani parce que autorité morale eza Joseph Kabila te eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te autorité morale eza peuple parce que basalaka politique pour le bien-être de la population. Il y a un kosenga na bino bolanda lolenge na sololi na peuple. Tout ça c'est le gouvernement, mais lelo mon amoka a mis net ministère de la justice. Il parle na yo ministère de l'économie. Ils ont mérité nanani. Merci beaucoup Fofana na mutuna na yo. Merci pe na ba téléspectateurs. Je crois que mutuna na la capitale moi ya munene na importance pe ebele pour la koloba que premièrement pour mutoise à la responsable du ministère moko boye il faut accepter la servir d'abord le peuple congolais. Aza ministre abanyamate abanani te azane ministre ya ba congolais. Donc azali muto esengela mi pesa makasi pour que pas sinon ça ba congolais ou ezali na domaine na ye ezwa solution à travers ye. Mais ce que lobi ke na banda ko citele o bat baza na bango ebele na banda na net na ministère ya justice ndengo lobi pour nga s'il faut ba nommer ministre à justice na mboko en tout cas ce batie mettre à selo nga na OCP ce qui batie pena mettre à selo ministre na OCP ya justice ce babi que non ministre à économie na mboko en tout cas ce bachata vient nga Désiré Birihans na OCP là. La ministre na nini o etali agriculture. Je crois que c'était bon un slogan les peuples d'abord, c'est-à-dire faut bilanga banini nani azo mérité. On m'a dit vient nga selo nenga za ministre de justice. Nenga vient nga Birihans ministre de l'économie. Pour l'Italie finance, hein? En tout cas ministère on attend mon gérant. Bon? Non gérant. Ministère on gérant.
Voilà, voilà l'arrivée à ministre de la Justice. Viens à désirer, viens à Acelo, ministre de la Justice. Économie, viens à Birianzi, finance ngamoko. Ministre à plan. Otie Mboso. Yannick Mboso, ministre pena à plan pour oika ba Mboso ne ba yebana na mboko. Alors, ministre ya intérieur. Hein? Ministre intérieur. Ah bah pesa ngata vient na Kenza. Pesa ngata vient na Kenza. Tala. Ce n'est pas seulement le nom qui compte. Net ba ministère on a to kosenga vraiment ba réel ba na IDPS bazo. Parce que ceux qui bango bazu ba ko accompagner fidèlement les chefs de l'État. Pour ce dernier temps, il y a des couacs, mais on ne sait pas ce qu'on peut dire, mais ce qui est important c'est de rappeler que ba na IDPS bazali ba oyo ba ko accompagner les chefs de l'État fidèlement, valablement, parce que Mboka Oiza ya bango, ba nyoko mina lit oyo, et que lelo bazana victoire, et sengeli ba pesa le peuple, d'abord Oiza li slogan la biso, il y a tout l'État. Abimisa gouvernement, mais pour l'abimisa gouvernement, il faut qu'obimisa d'abord, bateau, basengeli, base en vision, ya Mboka. Si comme ministère de la justice, parce que la justice, c'est ce que les atembo qui koufi. Yango to moni bazobota bato ba mapango, bazobota bato biloko, pour la justice, c'est até. Yo omoni nani azon mérité na ministère ya justice. Na ministère ya justice na moni wacha facto yemu ko adrene sikawa. Siko na ministère ya sport. Na ministère ya sport ndi na naza na mbote me ba ikuka baluka mutumo pete oyo asa atita balika. Siko na ministère intérieur. C'est intérieur. Ba ko kata basi longo oui. Comment on a la vision du chef de l'État, nous avons pour ça que le gouvernement est bim. Il y a un ministère de la justice, Bago Channel. Pour le ministère de la justice, nous avons un chef de l'État, acha penza tout ça longa penza place wana ekosimba makasi. Et peut na matière de justice, Batone Mukendi, azana boyebi, azana expérience na appareil judiciaire ya Congo. Non, vision ya chef de l'État, mutu o ya bongi na yango pour accompagner chef de l'État na ministère de la justice, ça Batone Mukendi. Sikoyo na mamritali penda le peuple d'abord, net na agriculture. Non, le peuple d'abord, problème est ali biso ba peuple congolais. Problème est ali que chef de l'État a kopona ministre oyo a ko s'imprégner na vision na ye. Congolais nyonso oyo a koza na vision ya chef de l'État. Chef de l'État a koza a ko travailler pour a ko soldat ya peuple d'abord. Na agriculture mutu oyo ya ko sala musala na malamu ezali jekoko mulumba. Pona nini parce que sur terrain par exemple la Moamba azana bilembo soki okei na Kingaba okomona que jekoko asali musala makasi côté ya ba mama maraîchère côté ya fleuve wana atiki ba empreinte na ye donc pona ngai mutu oyo chef de l'État ko confier ministère de l'agriculture jekoko mulumba. Le ministre de l'économie. Oh ministre de l'économie Tokotia Laurent Batumona. Laurent Batumona. Azo mérité. Laurent Batumona azo mérité. Nazo prouvé à partir il y a Bruxelles, na conclave il y a Genval. C'est lui qui détenait structure il y a économie il y a Genval. Et puis le fait docteur Etienne Tshisekedi après ce que Moussala la passe qu'il y a tourné peu ma capacité na. Ministre de la justice, c'est l'oyo attaque les citoyens congolais ba ko ti anen. Qui oeza makanisa mokonzi ya mboka eyeba na kokokana ele kanabia elo iboso ifasa na ifaza na mutumo ya bien pe mutumo ya makasi na poste wana lobi ya ministère ya justice. Mais nga na makasi na nga po na poste wana na nenga nazomona ifacha Maman F Bazaiba. Pourquoi nazoloba bongo j'ai eu à fréquenter moi milieu wana justice na bi rigueur à moi wana et soki ba tie na place wana na bi que non servir pe ba intérêt ya moka pe okende bien na makanisi par rapport à makanisi na idée vision au mokonzi ya mboka zana. C'est loyo attaque citoyen congolais ba ko tia na sport. Bon en tout cas na o etali sport en tout cas moi casting eza parce que eza
Il y a un domaine, mon ministère de la jeunesse, sport et loisirs. Donc ils ont englobé moi très bien on a Katiwana. Ils ont toujours tendance à opérer un peu plus valeur dans le sport et puis spécialement dans le football. Mais ils ont une discipline et ils ont avancé dans le ministère. En tout cas, on a pour la casting, ils ont passé pour le moment on a Moutouté, on a zoomé pour accompagner le chef de l'État dans la mission. Il faut raisonner dans le bien attaquer casting. Mais n'a pas mis moi non. En tout cas pour le moment on a le Moutouté à rejouer le rôle dans le ministère du sport. Le Wonanga Mbote. Mbote papa. Na vision ya chef de l'État. Ministère net ya justice, c'est là yo attaque citoyen congolais ba ko tiana. Ah pona etali makambo etali ministre ya justice. Pona ngai ba ko tia batone mukendi. Oyenge muzaka capacité na place wana. Makambo etali sport. Makambo etali sport tana ndenge to ishwe na ba ministre ba legeleke belé ao ba diriger sport na mone simbi na ngote. Ngai pona ngai il faut bazongisa Denis Kambaye po muto azana makila sport yewana. Bino peuple besoin réclamer ba bimisa gouvernement ya bien. Yo attaque au peuple citoyen congolais na bato ba kolanda na magazine to komi wapi. Yo na ministre net ya justice. Pour ce jimbo roye kufi parce que justice ezate. C'est-à-dire yo okol pona nani kombo ya nani okoma ya soka accompagner Félix na justice et vous allez bien. Oui, merci pour la mutuna ndeko journaliste. Pour ngai en tant que citoyen congolais, na moni était poste wana ya ministère ya justice, eza poste moko eza attaché na présidence. Donc Félix Tshisekedi en tant que président de la République pona na azala vision na ezala accompagner il faut luka mutu moko oya confiance et puis mutu moko oya koki ko faire accompagner vision na wana pona nga na poste wana na moni maître Mukendi wa Mulumba aza le mieux placé pour occuper poste wana pour azala accompagner na vision ya Félix Tshisekedi bakende liboso en tout cas na vision na sur le ministère intérieur. Bon, na ministère ya intérieur comme Balobaraka, le poisson commence à courir par la tête. Comme Yemoko président Félix a une vision nae, je crois ils ont un peu moins expérience moko boy. Pour ngai en tant que citoyen congolais, na moni ceux qui va repêcher ndeko na biso yo azo jouer intérim Basile Olongo ils en ont mabete pour accompagner parce que je vois déjà Namwata Mouki a sali à intérim, j'ai trouvé déjà que non il était déjà dans les bons par rapport à la vision na ba idéologie na ayaki na ona kati ya poste wana oyo il est convaincu parce que Basile azaki vice mon mboka Shadari Basile ayo comme vice Mova siko lelo nde aza ko jouer ka intérim. Yo eloko nini convaincu yo ke Basile ba pesa ependa ministre d'État intérieur. Ministre d'État intérieur et loko convaincre ngai les aba récent événement o se produire na ba participation na soit la manière dont azalaki un peu actif na accompagnement wana je vis que non c'est un bon monsieur mais comme na lobaki déjà au départ que les poissons commencent à pourrir par la tête. C'est le Congo a des gens capables même na Katia FCC parce que nous sommes tous des Congolais. Maintenant le problème était que non tête na bango ezaki déjà pourri. Donc Kabila a bebisaki mboka. Na yango na lumière la façon tozo kendele. Il y a des gens oyo bazana na Katia FCC bazana ba médiocrité, bazana ba qui capable ya travailler na vision ya sika oyo pati ayenango. Donc ndeko nabiso Basile Olongo aza pe candidat moko azana profil oyo ezo permettre que non azala pe na kati ya ministère wana ndeko. Merci ndeko nanga. Bon soki na lingi na pesa toli na mokonzi ya mboka dans un premier temps azala toujours pembeni ya population parce que la population ezo réclamer comme toujours azala toujours pembeni parce que en étant pembeni azo ka ba doléance ya bana mboka nde yango à partir ya wana ekoki ko sala de sorte que esika moi kotenga maizali akoki ko redresser yango na ministère de justice pona ngai na kosenga bacha maître les bâtonniers Mukendi bacha les bâtonniers Mukendi po
ministère wana tomone makambo mingi bande kosama na mboka na biso ezalaki un peu injuste. L'air président osenga asengi na alakaki na population congolaise nyonso ke ministre ya justice oyo akotia esenga azala ministre oyo akolandela pena makambo na bosolo nyonso. Mpo na ngai nasengi na président soki akokosepelisa Kongo mobimba atiela biso le bâtonnier Mukenzi. Na ministère siko ya intérieur selo yo mona mboka fi président ye moko ayebi bato na ye mosusu bien bato oyo aza dini ya ozala wana ye ayebi me yo atake moto atalaka tv moto atalaka ndenge moto azosala mosala bino nde boshushaka bato ndenge félix aza boya komona azosala mabe to azosala malamu te me bino nde bokotaka no président atengami yo okotanga biso kombo mpo na ngai na osenga président na intérieur atya maître mayo ya INC ndeko na biso maître Mayo oui et loko na kosenga président de la République à propos ya biso ba jeune la force d'un état c'est la jeunesse babosa na jeunesse te lobi bango bakolemba ezande biso ba oyo tokoki ko remplacer bango so nzambe a prêter biso vie jeunesse na mboka na biso leur gouvernement on est uta koleka jeunesse ezaki vraiment fouti jeunesse ezaki fouti pour nini omona bakulu na pe na nzela po misale ezate misale ezate bandeko na biso ya basi o leo to benga ba ujana manque ya kolia même quelqu'un na moni mutu même likolo Thomson ateki nzoto selon yo na ministère ya justice okopesa biso kombo ya mutu akomérite poste wana ngai mpo na ngai président atia oyo alingi mpo na nini nazoloba ndenge wana bato mosusu nde tozali awa assoiffé du pouvoir soki kaka batie kaka boye akomi ministre abosani oyo akendaki koluka le président atia oyo alingi soki abebisi ye moko aza en charge na ye en plus ene likambo ya peuple kotanga kombo eza mabe mpo na ngai pamba te boni totiaka bango mpe motema badeseva mpe population wana donc président atiaka oyo alingi kotia. Merci bandeko après kolanda wana eza baréponse oyo totuni mituna nayebisaka bino keno tozali mpona kosala mosala koraplace mwana mboka Eliezer Tambwe talaka mwana polo lupango eza pasi me esengo naza nango mpona nini bato bandimi koyoka biso toza na besoin ya ministre ya justice ya solo pololenge mboka ekambamaki na bato balongwe ezalaki mabe biso toza mpona kosala na mambo etali agence moto aza na espace Schengen nyonso Luka JFM service oyo nyonso kolinga otindela Penge Fofana to magazine tokomi wapi tokozwa yango parce que agence eza moko JFM service nalobi na bino mambo etali RDC Monde d'ici là bozozwa image ya Lausanne oyo baexplikaki RDC Monde eza nini initiateur nango eza mwana mboka Eliezer Tambwe malgré tout santé et dérangeaki mais intervenaki à travers Maman Pauline Lumumba ngai naza mpona mosala bino moko nde bokojuge merci na bato nyonso bapesi confiance na compte YouTube tokomi wana mpe merci na balandi nyonso ya Canal Kin na Op TV biso toza mpona mosala merci. Soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga Moïb 2019 année ya réclamation bapoliticien baréclame nini nous avons gagné je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola zongi sanye loko tata oyibe loko nanga zongi sango kande mati omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population ba mama bakolela baba ndunda tozosala kotobokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokansi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotolo biso bilanga baba minganda kunanga wana nozolala na libanza na bana bankoko nanga wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Peuple
peuple congolais a réclamé. Travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo otaloka boy. Année ya réclamation. Bande ko bakolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balia biso pendant 11 ans, sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que permettre ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé, zate transport à l'opération 1000 francs. T'as voté qui Papa Chichi? Papa Chichi, wana, akali sama de papa, ne adobaki.